kosangana ya Ranson JB Piana et tout eza vraiment événement penza te nenge pena le batu ba okanisila kambango sikonde ya ngowana yango c'est sûr yango nazo expliquer parce que retrouvailles on est bien retrouvailles on est bien on a pour ça unité na moni eloko to avant etambola malamu photo za bomoko tango mutu na mutazana ba na ndenge na yako bakeno ngande te ye kuna sika zana te il fallait ngana sala wana mabende siko yangwana moni biso siko ba congolais mabena biso yangwana foka o aza kuna te ye te il fallait ngande munazala wana fallait pour le 29 octobre stade de Martyr ezelo romo pena événement ne yangwana o bato ba ozela po bato ba uta bipai dipai comprendre ba warrior ba uta ba Marlène la congolaise baza déjà ba projet bazo sala ba grâce Djonga de Paris événement ça événement ça dit fallait pour pas yemo ka signer grand libulu pour libanda wa salara et bato ba mona ngote wana za stade te c'est ça l'événement que les gens ont été d'entendre l'événement de Fally Ipupa le 29 octobre dans stade des Martyrs. C'est ça un événement où vraiment tout congolais tout moi tout avec hey Fonazal Fally déjà dans la couche tout bana ba 15 ans bana ba 10 ans bana ba 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans 35 ans 40 45 ans voire même 50 ans congolais ndinge ndeko congolais te oh fallait ça la libanda te il faut awa c'est ça Kinois ndi maraté to ba stade do azotonde salibanda na ba pays Afrique kombo na ya stade c'est ya stade mais so ba lité pour azala Fally pour ba combat ba ndi maké qui Fally na ye il faut stade de Martyrs faut tonde ça stade de Martyrs va affronter c'est 29 octobre 2022 na stade de Martyrs oyo batu ne ba roya ba vivre est-ce que leader moko ya ba leader ya 5e génération a affronter stade de Martyrs. C'est-à-dire 5e génération parce que Wenge est à 4e génération, JB Ouera et tout, JB Abeta Martyr, Ouera Abeta Martyr, Kofi Olomide, Bakesser et tout Abeta Martyr, Kofi Fally Abeta Martyr, Azala na quartier latin. Faire rigolo les padres, Moto ya Yambo, Nebike ba gladiator, ba Gaulois, ba Gauloise, ba Otala. Conseil on peut ça faire rigolo lelo. Et na sire kende directement on y fait rigolo là aux grands il y a grand maintenant c'est comme si au perdra à moi qui grand na yo oza trop timide oza batumsu ba batumsu suneng musu na yo ka ba benga ko oza comment déjà complexé et conseil européen ça yo Luka le roi de la forêt, ou Ranson. Fukama devant le roi de la forêt. Ko Fukama te ki ya soki nini te mais eza eloko mo na cadre. Luka vient au le roi de la forêt. Toyeba ki yo na barumba de jeunes, oye na wenge 4x4 comme na suka ya kokabwana et lelo na wenge musique maison mère. Ou Ranson a pesa makambu lelo oza faire rigola les padres ni kaboronina moto ya Yambo tout et tout. Zonga na makola le roi de la forêt. Présenté ba excusez pas le roi de la forêt. Et vous allez nouveau départ pour nayo, pour la carrière nayo, pour la reste de la carrière noitikali. Ko tsa batumsu na katite mais ça fait rigola. Yango conseil na ngeza ke zonga na makola le roi de la forêt. Mona vena wana vena yo. Papa zara papa. Aza papa biologique te mais aza papa patron na yo. Ou encadra yo na entreprise d'ailleurs qui est wenge musique maison mais ba découvrir faire rigola azavi na yo kotanga ye na émission le roi de la forêt na landa ki mikolo ou ça bien bon c'est bien bon mais ça mon arabe tam so tangi ya li tam so tangi ka rapport en passant vous comprenez tam so tangi no ka passant mais ya ko mona le roi de la forêt ko kende ko fanda na makolo le roi de la forêt et ça plus bénédiction sur ma casse davantage ou ko fungola reste ya carrière na yo pour makam tout marché pena à 100%. Juste conseil na pour na faire rigola zonga na makola le roi de la forêt aux grands. Ndeko ya Congo di nouveau à Kinshasa botu na ngai nini oh maison de Biema London in Kinshasa oyo eye bongo na bandalungwa bandal c'est Paris
ezali yaya soki oza na posa olata elamba ya Londres komitungisa na yo te adresse eza kaka se moko awa soki okoti nyonso ezali basandal basaka main bachaussure bilamba baparfum awa nyonso koluka pena bilamba ya bana ezali avec impact na idéologie botu na ngai eza wapi o na bandel molar entrée ya mama colonel opusani mukie oza mobimba maison d'habillement London in Kinshasa oyo ya yemoko madame Carole mwasi ya Londres ya tongo na ndenge ya kosakana te esuki kaka na maison d'habillement te lounge bar eza awa esika bana bandale nyonso bakobanda koya kozwa mankopo vers ndenge zalaka kaka awa London Place esika pena bilengi ya bandalungwa c'est Paris et fandinde awa tangu l'artiste musicien Bill Clinton les flots du monde ayaki pona ko visiter jour à ouverture bota la koti a visiter maison d'habillement a mati pe na lounge bar kaka ndenge bozali komona boyo kelangai eloko oyo les amis de Macintosh les amis de Bill Clinton tokutanaga awa na London Place quoi boutique d'habillement en même temps on a une terrasse, moi il y a moi ni neza la kaka. Check. Qui n'a Guignamba toujours prêtre. J'ai Mikolo Ezao, j'ai Mikolo London Place, London System. Ah oui, maison d'habillement London in Kinshasa. Ya madame Carole oyo aye kolati sabana Kinshasa bilamba ya poto ya solo awa lisolo ya ngwanzu kobeta na ote po okozwa iloko ya ngwanzu awa te pardon London in Kinshasa awa nde masolo eyokani Zakari Mwamba Petit Zacle Petit Zacle Zakari Mwamba le Petit Zacle Zakari Mwamba Allez Petit Zacle Petit Zacle Petit Zacle Mwamba papa na prince Mbote na balandi nyonso ya chaîne Tumba Tumba TV, la chaîne que vous aimez beaucoup, chaîne où oye kotia mutu nyonso tout d'accord. Donc et kotia ba tumbiste nyonso tout oboza partout dans le monde. Et kotia bino vraiment d'accord. Nazo zo appel tongo midi pour en tout cas vraiment chaîne Bino Tumba Tumba TV. Donc comme je vous avais dit que non, bientôt là, beaucoup monde na chaîne Moko Yamboka et Lelo na ko annoncer bino que moi votre humble serviteur Brunel Beauté par la journaliste que vous aimez beaucoup, Oazala qui na chaîne Moko Boy Lelo désormais, il est maintenant dans Tumba Tumba TV, bi pa yo pi bokobana ko mona ngai na ba différentes émissions, na ba différentes interventions au tokobana ko sala dans Lelo na sing na ba tumbiste nyonso tout. O boye baki Brunel Beauté pa wapi mais Lelo, il est désormais sous les pieds de son chef, de son patron qui est Zakari Mwamba ZM Nakata Tumba Tumba TV. Ngaye nzambe na bomo chaîne onde makambu donc eza eloko moko o notre chef o aza toujours na habitude à koloba nga toko tumba lelo toko tumba na nani lelo toko tumba avec Yemoko Zakari Mwamba ZM, le patron de cette chaîne, de aza invité spécial nangai otoko parler na sur analyse ya makambo ezo leka nakata mboka o. Donc makambo ezo leka sur tous les plans. Hein, ba actualité boyebi que chaîne biso auto yambara toujours peto lobelaka makambo ezo leka. Donc oeza ba fait mo ezo leka donc oezo leka mbala moko donc oeza ba donc ba actualité parce que biso to lobelaka makambo leka te to lobelaka oezo leka. Sans plus tarder, na kosenga na régie atil ngai transition pour que na coach invité na ngai Zakari Mwamba nde bino nyonso tout beaucoup occasion ya komona poto solola nae. Régie, la transition s'il vous plaît. Ouais, comme je vous avais annoncé que je vais recevoir pour vous un invité spécial au Toro Solane Makambo Belé Lelo. C'est Zakari Mwamba ZM. Au boye bien la intervention bela les kaka par-ci par-là aloba kama lelo siko to yambi na kata chaîne to yambi poto beta no moi masolo parce que makambo belé et lobami yango sengara que ZM azala poto solanae na si bozomo na ye déjà yeyo il est déjà avec moi ici dans ce même plateau à qui je dis déjà bonjour ZM. Ouais, salut Brunel Botepa, salut na internaute nyonso. Oyo bazolanda biso basé par à travers le monde, salut na ba abonné à Tumba Tumba TV officiel et de les vôtres qui est moi Zakari Mwamba ZM
et vraiment merci na confiance au boss là pour na Tumba Tumba TV officiel. C'est la toute première fois que bomona ngai. En fait, c'est la deuxième fois parce que la première fois il y avait une fille qui a Mbakingai na plateau, c'est-à-dire à la tête il y a jour à moi la journée de la femme, on a permis de couper ça. Moi c'est Yambanga et le deuxième et ça Brinel Beauté pas vraiment merci na batutu bo sali confiance na Tumba Tumba TV officiel bo toujours continuer au la confiance bo continuer au la confiance na Tumba Tumba TV bo continuer ko s'abonner bo maximiser ba like ba commentaire et tout tozana pona ko sala le meilleur na biso to pesa le meilleur na biso tozana pona ko former ko informer pe ko divertir bino na ba caractère nyonso etali sociopolitique socioculturel sport société pourquoi votre divertissement awa na kati Tumba Tumba TV officiel. J'en profite de l'occasion directement à repérer ça mbote na mon sponsor officiel qui est Papa Charles Blaise Mafuta le Vando de Rennes, président de l'association qui est de Britannie, Pire Fachi Beto Moukotombolo, Pire Petit Denguez et moté maman Isabelle Marinette. Merci na Papa Clément Kassambe. Papa Clément Kassambe Azabongo chef à protocole, il y a chef à protocole, il y a Denguez, Denis Sassou Nguesso, président il y a Congo Brazzaville. Merci na Doudou Yayou, président DG à Maya Service. Merci na boss de boss Pablo Kini. Balobi Pablo Kini dispatchante, balobi le seul et l'unique déclarant au Kangi Angola Mobimba. Oza na bato commandement ya te karadiamate aza men taza frapper te ateka na unzazi ya lufute to nini te ye musa na yeza o bato basali confiance et aza déclarant moko aza sérieux plus que les mots sérieux même. Vraiment merci beaucoup na Pipi de Lyon, merci beaucoup na sénateur Yann Zambé au Batas baza pena bureau na ye quoi. Au bazar au prêter main forte, merci beaucoup encore une fois de plus na Mohamed Moleka, le sénateur de la ville, bah lui président y a homme d'affaires nyonso yo ba fandi bon na Soudaf moté ma Charity Moleka et pourquoi pas Didi Yamba Easy Solution patron Easy Solution bateau tout vraiment au ba prêter main forte Eva Tumbaka Lombo et ba obi Eva Tumbaka Lombo mokonza verse ou Simba verse on a le Lombo mokonza Autriche baza tellement belé to continuer ko solango to continuer ko solango et moi aussi je profite pour dire merci à mon ami Arthur Kepa depuis Goma au Nalingara Makas un bon tonton Arthur Kepa depuis Goma il suffit seulement au s'abonner na Tumba Tumba TV au mona makambo comme mon ami Arthur Kepa depuis Goma Mbote no yango. Zachary, ma première question est celle-ci. Zachary, lelo oyo toyeba o Zachary petit Zachary et lelo nayambio lelo étant que pas vraiment comme journaliste mais étant que patron la chaîne Monko Yamboka ou Tumba Tumba TV officiel. Zachary Moma, tu nous banano parcours nao. Parle-nous d'abord de votre parcours. Au banda wapi pour malelo boy rapidement pendant 3 minutes. Ouais, merci beaucoup Brunel Botepa et ça peut occasion moi bien na batumiso mona. Ouais, batumiso mona oh mais tout le monde a na nzambala mais les lobes boy na teni mo normal et voilà Zachary Mwambaye yo boy ba na nzambala et tout et na robeta mo parcours na muke na bandi et TV en 2004 auprès honorable Zachary Bababaswe donc il va petit naïe l'un des soldats l'un des généraux il y a Zachary Bababaswe honorable mon père spirituel mon homo si aujourd'hui je suis Zachary Mwamba c'est grâce à honorable Bababaswe ici à Zachary au à fabriquant à toute pièce fabriquant bien le là momoko et créé monsieur Belé il y a le baga qui a fabriqué ou rançon ngasiko a fabriquant à pena quoi le la farine voilà et toi là qui n'a pas Jean-Fix Bassassa la Bassantel ba Pegitia ça les Terminator et ba Pacho RFI ba Ken Mpiana ba BG Manda nganesko na la ki mona tsuka honorable Zachary Bababaswe ndoina ye alobino ngana grand Zachary yo petit Zachary ndé vraiment kenda peu ezali lelo et honorable Zachary Bababaswe ezali kaka courage nanga wana ochike na blebla et non chiki na contacta ye asaki na pototi e ko yakin et titi e komi pe banini to sayi ba tu fait vers ye kunezo le galami ki likuna biso awa wana à l'époque réalisateur na ye awa ezaki Henri Noël Mbutavo qui en antenne A on attend fait vers zo passer na antenne A biso zaki to su moi espace na yo moi 2 minutes no pèse information rapidement et tout et voilà ti fait vers tant ko yakin alongo na antenne A ndé ayeko ya sikoyo Congo ayeko ya horizon 33 ayeko ya horizon 33 et pas ya Charles Koto la Kombe waza bon ambassadeur na biso na entre Rwanda ou pays mo quelconque comme ça et Charles Koto et c'est quand honorable ça va ba sutanga longa antenne ayeko ya wana a créé ki ba émission belé a créé ba les solo grand débat et ba nini et tout ba les solo grand débat zaki politique ou solo la politique et tout et ça pour ça là et après et na horizon 33 avec créé
Indubil a créé un journal en ezaki trop lingala bayanke. À l'époque mutara ministre de la communication et médias si je m'abuse pas, ezaki professeur Emile Bongeli, yemtazara ministre de la communication et médias ndé bayaka ko kanga yango. Bakangaka Indubil parce que ezaki trop lingala bayanke. Ndé ton bakanga on aurait besoin de kozonga na poto faire réseau continuer kaka. Ndé après aye kozonga lisusu lingala facile, du espace na RTNC et ndé sika pena batu pena bayo découvrir pena susu davantage na RTNC. Wana ezalaka na ba 2007 2008 comme ça oyo ngasko na bandisco na RTNC. Wana sko elongwe fait vert et commis vert tous les cas. Et ando les cas chaque vendredi na minuit. Ça dit cas comme d'hab. Et avant, on aura besoin de banda, on a bandi, BG, tout ces informations, mission à prier, à continuer mission, tina fin. Et voilà, on décide de découvrir, que Zakari Mwamba, petit Zak, le Morobo et puis après, tant au départ, il y a Jimmy Mukendi, au Bazala qui tant vers ça l'ingala facile au Lelo déjà 14 ans déjà depuis que création c'était en 2008 au l'ingala facile qui créé et aujourd'hui 2022 14 ans déjà jour pour jour et ça qui journal tellement Zakari Baba ce temps on peut ça vision peut ça provision et après ça vision il y a que non koluka kozala prêt à petit peuple moni journaux journaux français toyebi ba même sous ba intéressé te koyeba pena ndenge mboko etambola te na journal français et 19 journal français mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue dans votre édition et tout Martal non il faut mutu tout foyer ba ndenge ni mboko etambola mutu tout foyer a koyeba na façon na langue o ya uzana facilité ya koyoka ndé yango mona sala ki lingala facile za ki journal mo ya proximité prêt à peuple ou ça qui pena ba tout vraiment au senti que non mutu tout a comment ko intéressé ko yeba déjà ndenge mboko zo tambola ndenge nini Kabila salaki nini à l'époque Kabila salaki nini azongisa ki boye mamoli va kenda ki wapi salaki nini et ministre boye tout député boye tout et tout ndé salaki ba tout ba ko découvrir pe lingala facile comment qui vraiment au top et ça qui utile lo ezala kaka numéro 1 ya ba journaux nyonso ya lingala on a République démocratique du Congo et voilà après tant ba Jimmy départ na bango ba yo kende ba ke sala ya bango senel ndé siko biso za na production mais tu ko réintégrer siko pe na kata journal et tu comprends ba journaliste et reporter na lingala facile ko sala ba reportage ko ba commentaire et tout et voilà c'est un peu ça on a parcours bref on a ko loba o ba to ba découvrir ba ke Zakari Mwamba mutoyo internet c'était tamso fulangai ngai TV na outil TV pour dans zalaka na TV de saliki lelo na moni na travail pe na ba chaîne ya YouTube belé entre autres na bandaka na chaîne ya Pisha Kimbu Congo Vision Plus si je me trompe pas Congo Vision Plus il y a Pisha Kimbu un jeune frère nanga lelo azabona Mikila Poto et après na travaillé comme coordonnateur ya chaîne wana et jusqu'à ce to bandaka on na 0 tuer comme na 1000 abonnés ba monétiser chaîne après na ko longona ke pa ya maman Françoise Vita zaka DG Araga à Kenda États-Unis à Salara chaîne na Kuli Media ndé na bandi ko travailler wana na Kuli Media après Kuli Media na Longwe na Kei et pas ya na Congo Congo qui na chaîne ya Adoyoué na chaîne Adoyoué Congo Mokili et pas Adoyoué na travailler pas Adoyoué moi temps et banel ka ba fossette et tout a travaillé na bango pe après ko longue pas Adoyoué na yo ko sala la chaîne mo Grâce Yumba grâce Yumba on peut écouter la chaîne nae malgré na un mauvais souvenir pendant la chaîne YouTube on a un mauvais souvenir nango et ça grâce Yumba wana ça dit j'ai travaillé pendant 4 mois sans payer j'ai fait sortir mon argent dans ma poche ya robima na caméraman na routine de langa il faut aller ça il faut na payer les transports et tout mais na retour et puis ça est jusqu'à présent 4 mois à travailler dans la chaîne wana pena c'était pena ya milelo ce que ça linga la facilité na sala rasu et sika moko na éviter ce na ngana suka ndeni na ba relation ba tumsuté ya libanda et na éviter ce que nous ala comment et voilà ndé après et pas grâce Yumba wana na ko longwa na ko parce que na bandi ko sala émission na TV il y a chaque dimanche na chaîne mo WMSA TV émission musique WMSA musique chaque dimanche et après na ko kende sko et pas Frank Stemai na Afrique Info et pas master na Frank Stemai c'est vraiment mon ami de longue date avant Koutaza patron Afrique Info le Loazali et c'était to yebana déjà kala et tout d'ailleurs ba mon ami yaka to chapo ba nini pour makambo kende bien na yep na Afrique Info ils arabes na kutaka na 92 000 abonnés ça dit 92 000 abonnés na yep wana ti na yo créer buna bi ko sala émission ko la tara elamba normal et boyeza blog déjà vous salama déjà mais ça ils ont déjà des trous là tu nous normal kaka boye oyambe vite pour faire un plateau tu les blog salamaka na ko boule na créer habité faut na créer le mot boye émission mo ba jar mo be tumba to faut na zongi sa tige parce que tige ça ka ba so tika ça dit biso ba descendant na ye
les représentants valables, les descendants, honorable, c'est bien moi, c'est belé. Mais moi, na suka suko ndo ya vie, ou les longa na tika na makambutu na bite fona la musa tige. Tige en son la musa ndeni, na la tarabi lambate, nzamba la makolongulu. Mbala mort na kende kamba papa eskaka bana papa eskaka tout papa à travers le monde maman juste ma fille là maman na RGRL Diambu Kitoko ouais bana papa eskaka baza éparpillé à travers le monde maman juste ma fille là et maman Monica Nzumba na Hollande ba DG Chico azabongo numéro 1 il y a sécurité il y a église Kimbangliste et ba DG ba Joe Makozo et tout na kende kamba na champion Dingwe na yena bi ate fokara idéologie nzambala makolongulu ndepé lelo petit kala batupe ba sepela ba comprendre pe idéologie non ou ba ça peut quand même moins implice na YouTube ango et voilà faut créer na biso to na esprit ya créativité le Zakari baba su oyesika il faut osaka mode différence mo batu ba remarquer facilement et voilà il y a aussi la nzambala et tout directement peut réfléchir facilement batupe oh mutu so outi poto yebo va présenter ah oh Zakari oh tumba ça dit comme déjà moi référence mo boy voilà besoin de créer à tout l'accent nzela pe lobby ba msusupe ba Rolanda quoi voilà ça bref parcours nanga itilelo na après épreuve Frank Stemainde na yo créer propre chaîne nanga imoko tumba TV officiel et banda qui bon le 1er janvier 2022 au année oyo et voilà aujourd'hui je suis en train d'évoluer na évoluer sur la proposé nanga moko. Merci beaucoup Zakari Mwamba. J'espère que Rockens le Fouloabo depuis Cape Town, Oyoki, le parcours Yamoutunan Zak, les petits Zak, Otunanga Brunel vraiment Zakari, mais j'espère que Yomoko Oyoki parcours Yamoutunao, petits Zak, Denga Banda, Tilelo comme le lo ou Azalelo. Mais Zakari Mwamba, Lelo Oyo ou avoué na plateau nanga que Zakari, qui est ton père spirituel, a fabriqué. Zakari qui est ton père spirituel a fabriqué. Ça ne te dérange pas que au lobabon na télévision mouton ça ou non Zakari Mwamba ou na yambi oyo donc Zakari baba c'est a fabriqué pour les camarades fabriquer wana et où tu go ça la moi ba où tu ça moi ba dégâts moi quelque part lelo oza ko accepter on a plateau nanga que c'est ton père spirituel ndemto a fabriqué. Oui pourquoi pas. Papa ton azaki papa nanga na maman nanga pasteur Mbwichu ba Faustin paix à son âme et na ma mère maman ngalwaka dit Nathalie ba ibinga mwa na bango ya koyeba na moi 2-3 personnes okutane pe na Kofi okutane pe na Fali okutane pe na Ferré et ozape na Bill Clinton ozape na Kingani bona bina fait tout consort et ça Zakari baba basui ça dit c'est lui qui m'a fabriqué à toute pièce nazala lelo pe Zakari Mwambo image na ye quand on voit Zakari baba directement moi que non Zakari Mwamba Mopé, ça dit Zakari Baba Soué, c'est lui qui a vu le fils, a vu le père. Le père est à moi, moi je suis un père. Voilà. Pourquoi pas dans le bâtiment qui a fabriqué un peine à toute pièce fabriqué un peine à toute pièce, n'est pas le bas qui a fabriqué, pas fabriqué. Pourquoi pas dans le qui a fabriqué un thé. Voilà. Zakari. Ouais. Ozo luka polémique hein. Ils a polémique, c'est le bon logique. Pourquoi ba tolinga lo ba vérité té? Parce que vérité on tumba tumbe zakari. Ils a vérité, ça que non tumba tumbe za concept kakaya, il y a moins langage mo boy. Et ça ko lo bande ce ko vérité ko bimission eza. O ça musala bien té ba boko ça musala bien té. O ça la bien ba kumiso o ça la danger. Mikolo beneza yo. C'est comme ça tumba tumba eza té que non, et ça on a chaîne moko ya ben style tito ya ceux qui ya haine to ya contre rendre té. Et tumba tumba eza chaîne o eza wana quand il a le baki eza chaîne eza pour nous former, pour informer, pour divertir, pour nous divertir, nous, nous surtout. Voilà. Ah, Zakari Mwamba. Yogana likambo zakle. Fabriqué. Talara Kombosko ya Weranson. Weranson, grand artiste, notre star. Ce que Zakara est à l'obike na fabriqué Weranson. Tant oyoka kan oyamba kan ondeni. Bon, ils ont maloba via lobby, papa lobby, qui a fabriqué Wera. Ils ont ma bête, ils ont un langage, le langage, à fabriquer parce que Nzambe ne mutu, à ça la rapport aux al. Nzambe ne mutu à ça la peau, Nanzela honorable Zakari Baba, c'est 2-3 personnes pe baye banga, et Nanzela boye mutu boye bana, Nanzela boye mutu boye bana. Et Koloba ko fabriquer Wera son ils ont donc un langage moko à utiliser ça qui c'est pour vous dire que non, il a contribué aussi. Na carrière, il y a le roi de la forêt pour les lois, le roi de la forêt, Azali Lelo. Weranson, il y a 4x4 et tout. Oui, c'est bien beau, Weranson. Il y a 4x4. Maintenant, ce qu'il y a Wera,
patron il y a entreprise na qui est Wenge Musique à maison mère et ça na bateau peut ba prêter main forte pour lelo à tellement za la wero azali wera. Vous comprenez ça te na ndengete bato bazwa na polémique o ndenge salisa ba 80 missions bato bazwa ko finga za kayi ba ko traiter na ndenge tout o bato passe ye azalaka mabe ye et pas bato alaka mabe. Reprendre asa muto quand même asali makambu ya mine na mboko yo o lelo journalisme lelo o e komi lelo na niveau yo mais qui peut contribuer belé asa muto aso mériter pena ko zo pena ndenge pena bazo couronner batu ne pena bazo pesa batu pena ba passeport diplomatique aso mériter pe o tel côté après ça mboka il est le seul journaliste congolais o ya sala a beta martyr na lokola ba jibena ba wera na ba kofiolo mide a outi pe poto batu pe ba yambie pe na ba yepe ko yambe aéroport batu pe plein pe ba car ba ni batu pe na ba yepe tina stade. Aucun journaliste congolais a sala yango na ebité soki na ebité soki boye bisanga nani andeo ya Zakari Babasu na histoire na yeta que journaliste o ya créé polémique générale le salissé comme ça ba wera na ba jibe na ba mbongo parce que Zakari Babasu a créé loko wana à côté polémique générale obeli wera koto abuki jibe côté kuna ba ça dit polémique on est sala sko le jibe wera bazalo bazali et voilà les cas et puis ça bango le ba patron le rien à prouver jibe na wera ba ne loko ko prouver souté babeta ba martyr wana ba sala mamine babeta ba sala minene ba Zénith et babeta ba Olympia babeta ba Bercy et tout ba ne loko ko prouver souter lelo quand kolobake ko fabriquer ça na sens que non il a contribué aussi auprès de Weranson oh le Weranson pas à la Weranson na yemoko so ka fandi en soi oui até petit za la sololi batu mususu ba memaki on a nenga mo ya polémique ya buzoba ya ba style ya ko finga et tout moi personnellement dans mon éducation, je ne peux pas passer à la télé pour injurier. Soit papa ya muninga to maman ya muninga sur longtemps, papa ya botinga pa maman ya botinga na fingate. Son ko finga ya muninga comment? Vous comprenez? Et ça éducation mutu na muta uti na pas na bango. Mais ba oba zo kita ya ko luka ko finga Zakari Babasu ya ko koma ko benge ben Burundi ya ko benga. C'est pour vous dire là niveau il y a bagage na ya niveau ya comment dirais-je, il y a bassesse ya mutu na mutu mutu. Pena niveau ya famille esika uteli. Nous sommes tous ça la réflecteur à image ya famille auto outeli et si ko auto na famille nini imaginez nous ont refléter ya famille na yo c'est ça pas ton vraiment na yo oza din oza respect au respectera mutu tout et tout mais mutu za te sozo respecter mutu muta matela yo non comprends tant ozo pesa mutu respect faut mutu pas sur le respect wana et ça que ozo pesa mutu respect mo ozo buka mpeka aliye soit mona ke ozo loko te pa na ye yazo matela wana pena e rolekate wana pena pa na ngai rolekate ngato nazo pesa respect faut respect za mutuel. Vous comprenez, respect, on peut se respecter, faisons un peu. Ça flèche à la compagnie, flèche retour. Voilà, c'est un peu ça. Et ça, on a eu la polémique, qu'il y a une polémique, et qu'il y a une émission Belé Wall, et une émission Yele, au Moniti Sou, et voilà, Zakari Babasu, à sa patron, il y a une entreprise, à sa lélo, rien n'empêche, rien envié, ça dit, à sa lélo, on a envié les lots. Voilà. Là, vraiment, je suis d'accord avec toi, Petit Zaclé. Kolobavma qui pour Zakari Bababasu qui est notre père. Bon, on a un plateau au moins Brunel Botepa, votre journaliste Nandimi Ango, que ce qui peut biso au lotomi koti le on a faire c'est parce qu'il y avait un homme. Hein? Il y avait un homme au Bandaka. Et la personne, c'est Zakari Bababa. C'est vraiment maximum de respect. Panao, honorable Zakari Bababa. Maximum de respect. Vraiment. Et Panao, au Tumba TV, na équipe Nyon, sont vraiment toko pesaka yo. Parce que yon doza papa. Donc, tant que vous êtes là, yoza le roi Koko, grand-père. Donc, biso to Koko. Vraiment, honorable Zakari Bababa. On a pris un moutou à contredire ngate. Là, vraiment, dans plateau, dans mon émission, j'affirme ça que non, il n'y aura personne qui va me contredire. Il n'y aura personne qui va me contredire. Parce que ce qui est polémique, comme dans le niveau haut, puis dans la polémique, il y a battu belé, bangindi na yango. Entre autres, Wenge et Nginda na polémique. Pourquoi? Parce que Zakari, Alobaka, a tchaka polémique, de l'élo que Jibe Makambu, Wera. Makambu, donc il faut ton di mayango. Il faut ton di mayango. Vraiment, mon ami Ron 15, Rodrigue, vraiment, naebi ke oko contredire ngai ata mukete, fonder les pères, oko contredire ngai ata mukete vraiment. Tumba TV, c'est ça l'ambiance de cette émission. Zakari Mwamba. Oebi ke ba album et uti ko bima awa et belé maintenant to kotisko sur le plan socio-culturel. Toujours parler d'abord sur la musique.
oui bien que ba album est belé et outi ko récemment tout le monde y a Inos B et outi ko bima on voit Tokos 2 Gold. Il y a Fali Aigle du Congo, tout le monde est Dynastie de Ferregola, tout le monde est Gaz Mawete, tout le monde est Ibraton Piana. Album Nyonswan, est-ce que aussi il y a tant que moko Zakari? Ouais, naza journaliste, tout ça là, toi journaliste socio-culturel et pourquoi pas na yoka faut yoka po où il y a aussi l'analyse, il y a bien oloba bien. Oloba teke peut léser certaines fanatiques oloba pena o eza bongo parce que biso to zakana nzela to tambola to fana bekala to ana ba digi ngeza le noir to fanda remo pas boss blanchi ki boko na moi eloko na ye na espace na ye sika sala to kenda ba na pima twin bar on n'est pas boss blanchi ki boko na twin bar to yoka ka musique ba DJ ba betara ba balancer ba son to yoka na banzela to kotaka ba couloir ki mbuta to kotaka ba cheche to ça dit ba couloir partout to tambola bakapela et tout toyokaka et d'abord au Bossani mi ange mi demo héritier Watanabe mi ange mi demo de héritier Watanabe la personne bote pas Zali l'homme le plus compliqué du monde. Ouais, album héritier Watanabe mi ange mi demo ti le lokutu na yeba sou mi ange tene ba sou mi demo parce que tout album obimba déjà et simba et kota déjà partout indi mama et zo beti le lo mi ange mi demo faut pas voir la face Goga Toto Atembe Kostra Nostra El Diablo afandisi pena déjà afandisi c'est-à-dire premier album na ya carrière solo les aka retirada toyokaka ba quelques chansons et betaka pe toyokaka yango malgré ba criticaka héritier ba générique que sali banzadi ata générique moto plus de 5 ou 6 générique obeti ata morote na bar pena yokani ba ba binango et tout ti atali alobi mi ange mi de mon corps ba critiquer ngai na retirada il faut vraiment na salle fort ya kino album na nga oyo pena ko banda na tête ne parce que lelo musique congo ya fausse générique simbi c'est que peut ba retour tirer na simero simba voilà pour ce générique groupé au mona oyo za na simate za ki bien et bi mission ka ndengwana mais ba ba oyo kango mais erobima carrément ndengwana voilà générique ya héritier Watanabe et kanga et kangi ba to obi na ngoti lelo ba nzembo pe ye ba gombe na gombe ba raker au moni banda ça dit ba nzembo ze belé o lelo pe ba tutu ba o sepela la ngo to yo mona tokos de ya fali pour pas il mara presque ba tamoko et tokos de ça déjà album moro urbain fali pour pas faut pas qu'on voit face quelqu'un aujourd'hui peut-être qui a au hasard pena na drapeau ou pena za pena ko pousse pena musique ya Congo pena libanda et il est déjà na niveau ya biso ya Congo à bimasco moi makasi libanda na scène internationale au mututu ayebi faut pas voir fa ayebi ke ba warrior baza satisfait ya ba keno na lobby eza bongo eux appellent ta na batutu eza la ba gladiator lelo ba gladiator ba gaulois les spiritas de Ranson les comment dirais-je les quoi les émissaires de Ranson comme Patrick Foussou et ça dit ba yebi que non eza pena normal et voilà c'est un peu ça to yo kapé album il y a maintenant Mortel Combat Mortel 006 et 7 006 ou comme ça il y a Inos B et déroulé nango pas mal mais ndenge pena to yeba ki Inos B na ba tube na ya sala ka ekendaka comprendre ba tube ne pena o ya moko boa na ça dit ça tube na ekendaka bana ba bina mais o penza et ju moi lanterne makasi et joue vraiment un peu moins lanterne parce que en plus tu comprends pas ça l'album ou on est à la case ça la single la boire akaba et ba tube single et tout mais o penza ka ça l'album. Vous comprenez, il faut mon appel à Luka Ndeni à se positionner pena fan dans l'album et tout pena comme pena comme ça on va mettre ba live pour essayer ils ka trop ba mixer bani mais lelo azosko ko fan da siko pena live comme pena concert ko pena concert pena Inosbi ou qui pena za MBP ou ça dit pena quitter les beta kuna bani senti c'est bon et voilà azo bunda pas mal lelo pe yepé na boîte type nae à ça là déjà avant album na oyo et kenda pe bimisa ep déjà ezo bimisa pe na cadre mo pe libanda et voilà et après il y a le sous to yo mon album bimi na mon album ya wana Zakari wana ko défenser ngate na okoma wana Zakari na okoma wana Zakari je vais citer 3 de nos artistes 3 personnes seulement au baoti ko bimisa ba album na bango awa Zakari. Derrière le rimeur, il y a toujours une information. Oui.
Zachary, et ça, moi, soupçon mon réseau bima par-ci par-là. Non, na yeba. Avant la côte, na question na ligne na yeba. O parler biso d'abord, batumbiste, bazako landao, partout dans le monde, bazako landao. Relation n'yango o yo zalaranango, yo na fali. Parce que bazako mono comme si vous parlez trop seulement de bien de fali, hein? Jamais pour na yo fali salama bete, fali salaka malamu, donc fali. Toye banane. Qu'est-ce qui se passe? Ou il y a quoi entre toi et Fali? Relation namno ezaranon ndengin oza mutunaye, tozara mutunaye te parce que vous parlez toujours de Fali. Parle-nous d'abord Zachary. Non non, nga journaliste au milieu du village. Na ramuta mutute, na ramuta mututu. Muta osala musala bien na rolobela bien. Et ça te que non ba joanga na identité mo na zaka mutu ya Fali. Fala sala mutute. Fala sala mutute. Comprenez, ça nzambe to ina banzela ba papa na biso maman na biso. Vous comprenez, fala sala mutute naza mutu ya mutute. Moi je suis au milieu du village, je fais mon boulot nazaka na 4 parce que moi je parle bien avec Fali, je parle bien avec Ferregola, je parle bien avec Héritier Watanabe, Bill Clinton et tout et consort. Vous comprenez, nazaka mututu to refanda pena to fa pena Fali, to fa pena Ferré et sika pena ba bengani batutu mais nga nazali. Vous comprenez? O batu musuta musuba oyebati. Et ça peut sika mo pe batu musuba ça peut te mais nga na fandi wana. Comprendre na moi respect wana pe bazong ça rappelle auprès nanga ya ba ke teo pe na oui voilà naza mutu na lobara ngana veri na mutu na solaka pembe fallait ça musala bien pour l'instant ça musala bien parce que autant mutu ça musala bien rolobele mabe pourquoi so mabe zalo waka ate fallait koto mabeza ate koto pe na fallait pe na fouté koto mais sur ezaté parce quoi bon rolobela mutu mabe voilà. Comprendre, c'est un peu ça. Naza mutu ya mutute. Moi, relation na fallait ça comme journaliste na artiste et musicien. Na oyeba soute jour à souka na kuta na fali. Ils ala ça album Contrôle. Tu peux imaginer. Jour à souka na kuta na fali. Ça album Contrôle na ça album Contrôle na Tokos 1. On est na studio na ye. Chez na résidence c'est ça répétaka. Na ya un artiste na JR Maro. Oyo na manajaka artiste JR Maro azaki asien ya wenge musique maison mère et abima sala carrière na ye akendaka etie ekoya et nde nakendaki na contactaka Fali Poupa à travers Coco Dilasso to soli na Fali et nde jour fala yaka a outi potoyer a ibisi Dilasso benga petit zaklaya et to sola so boula ngeza nini nde na memaka artiste na JR Maro et talaka depuis contrôle nan contrôle limité na tokos 1 depuis jour asou ngana mona Fali yangwana. Ouais, Zachary Mwamba ZM, est-ce que vous avez eu déjà le temps à Koyoka Dynastie? Oui, Naoki Dynastie, Naoki Yango, et Naoki Nzembo yo Ferrego la salle clip nango na Royaume Murumba. Plutôt Royaume Mukunga. Allez, je dis Royaume Mukunga. Et c'est bien, ils ont pas mal. Mais, Batu Penande, Basengagi Dynastie, autant annoncé qu'il y a non, il y a 5 collègues na wenge. Musique à maison mère entre autres Bill Clinton, Serge Mabiala, Emile Alias, JDT pas Popi, c'est l'Oscar Poutine, c'est-à-dire il y a ça cinq collègues na yewana ya wenge musa batu bana bazela ki basatanda ki non d'abord il fallait yangonde pene bima pour ba yo kalisu supena et le rwanda ti wenge musique à maison mère mais balongoli kaka ou ranson ça demande dynastie on to yo sangisa ki ba cinq collègues na ye so batu ba s'attendre ya ki non ba ozela ki le rwanda ti wenge musique à maison mère mais balongoli kaka où est rançon le roi de la forêt? Vous comprenez? Mais abimisna nous oyo ya yembi asali na groupe na groupe d'accompagnement na et oui c'est bon ils ont kenango pas mal ils ont évolué nango pas mal et voilà. Et voilà, ça c'est analyse à ZM Zachary Mwamba. Je dis merci, un clin d'œil spécial à mon frère Rodrigue le Foulois Bourron 15 depuis Cape Town. Place à Vandissa ma solo vraiment, hein? ZM Yeyo. Donc Tumba TV chaîne na yo, yango yo. Na pesimbo te na mon ami Arthur Kepa. Papa na Virgile, Arthur Kepa depuis Goma, yoko tout rien à dire. Donc les locaux kana ebi kozo kabolozo panza donc donc Goma déjà tombé. Donc Goma déjà tombé parce que Arthur Kepa lelo na soir déjà anatish nae Goma déjà tombé. ZM lelo ça na actualité moko événement moko o vandisi lelo o so ke na kwen moko bokoti oral eloko moko zo betama retrouvailles ya bana wenge. ZM, comment on a 25 ans après, Weranson, Jubé Piana, Robert Ekokota, Alain Makaba, Fondé Marcela, c'est même podium. Yo étant que journaliste, professionnel, analyste,
okoki koanalyse yango ndenge actualité wana événement wana au monde entier ezozela mpa na yo oyambaki yango ndeni mpe okoki koanalyse yango ndenge nini rassemblement ya wenge 4x4 Pentagone. Ouais, ils ont retrouvé Moro bien. Ils ont retrouvé Moro bien. Ils ont vraiment événement penza tenenge pena les batu ba organiser là. Kambango sikonde ya ngoana. Yango c'est sûr, yango nous expliquer parce que retrouver on les a bien. Ko sangana ya ranson jibem piana et tout et na bana ba lelo bana ba 15 20 ba ebité que non we ranson na jibem piana bazala ensemble. Babeta orchestre moko ti lelo wera koma na wenge musique maison mère jiba koma na wenge BCBG côté kuna Blaise Bula koma na pondération soki 8 na ye côté kuna Adolphe Dominguez koma na wenge tonachona na ye et kuna fondé kuna fondé Masela kuna koma na wenge soki nani na ye côté boy c'est oui ba oye ba keno bazala ensemble na rassemblement oyo basangani et na bokasi ya Amadou Djabir pour ça ezelo ya sikate koyemba na même podium eza na ngo jibe na wera même podium ezelo kwa sikate et wera na jibe déjà ba tellement même podium quand ni baza ba patron ya ba entreprise na bango wera son na zoka likama et tout abengisaka jibe pia nezaka 3 jours na Pullman ba yemba na jibe pia na podium moko eza na ngo ezelo ko pena événement ya nini te nga na participa na 3e congrès à PPRD à l'époque na stade des Martyrs au Jibena Weranson André Kimbuta à l'époque avec gouverneur il y a ville professeur Kichassa ou un secrétaire général il y a PPRD c'était Evariste professeur Evariste Bouchap et ba senga ki ba yemba même podium na stade wana ba tu bazalaka na bango et tout ba yemba penzemba dade et le kana ngo eza ngo eloko mo ya bien mais lelo retrouvaille wana eza bien on a pour ça unité na moni eloko to ava etambola malamu photo za bomoko tango mutu na mutazana ba na ndenge na yako bakeno ngande te ye kuna sika zana te il fallait ndenge na sala wana mabende siko ya ngwana moni biso siko ba congolais mabena biso ya ngwana foka o aza kuna te ye te il fallait ndenge ngande muna sala wana même ata romona photo za la ini tozana posa lelo to moni pacifique ya pouvoir o lelo to vivra depuis des années bakoko na biso ba mona yango te isaka passation ya pouvoir isaka faux makile tanga et tout mais lelo tout monde pena passation à pouvoir pena que non présent sortant na présent entrant depuis Congo ezala Congo vous comprenez et c'est le Congo déjà bien pas moko déjà bien ils ont faire monter un jour Congo na biso et vous allez Congo moko meilleur Congo moko prospère vous comprenez un peu yango moni lelo tout pour ça unité zala tout pour ça bomoko ba diversité ya ko se chamailler ko fingana et tout et ça vraiment lelo ya ngo pena place penal de sauter o lekio fingi mutu songo lo fingi mutu pakala et ça pena sur na place polémique et ça penda na place penal de sauter mais et sengi pe fozala peut ça la pe bon yango ça la pe moi concurrence loyale quoi koto pe biso lo beti danger koto biso kuna to beti danger vous comprenez wana pe senga fozala mais lelo pena ko sangana ya wenge ezelo mo ya bien et le mot vraiment ils a rassemblement moko ya bien ils a pena et ko sangisa bango tout wana ils a ko sangisa ba grand esprit wana ils a pe le mot ya PTT ba vie ba sangani ba obeta le 30 juin wa na stade des Martyrs et ba ba za la disport za la pe wana ba est-ce que Martyrs wana vraiment e rotonda penza bon na rolo be rotonda te ba tumso ba ta o demo ta o yo nani o su nani na rolo ba rotonda mais lobby e komi que non etondi na ngote après ba yo zongi la biso bino botu bolobati we bo rotondi sa Martyrs boloba ba rotondi sa Martyrs wa pango ba etonda yango ngana ra au milieu du vierge ngana zaki non ba vie ba sala nani na bango ce que simbi c'est bien bon ce que tondi c'est bien bon ce que peut tondi pété et ça na ngopé et danger mais l'essentiel que non et producteur a réussi le projet na ya ko sangisa bango c'est tout mais mutu na mutaza patron de l'entreprise na bango. Voilà. Rapidement, Zachary Fali et pour parler 29 octobre, stade de Martyrs. Ça te plaît ou comment? Oui, c'est le moins bien. Et c'est-à-dire, 5e génération, parce que Wenge est la 4e génération. JB Ouera et tout. JB à Beta Martyr, Ouera Beta Martyr, Kofi Olomide, Bakesser et tout, Beta Martyr, Kofi Fali à Beta Martyr, Azala na quartier latin. Maintenant, ce que Azako affronter yango yemoko parce que congolais ndima ndinge ndekone congolais te o fallait ça la libanda te il faut awa c'est ça kinois ndima raté to ba stade do to ndisa libanda na ba pays Afrique kombo na ya stade c'est ya stade mais so ba lité pour azala fallait pour ba combat ba ndima ki fali na ye il faut stade de Martyrs faut to ndisa stade de Martyrs voilà c'est le cas maintenant fallait pour pas il va affronter c'est 29 octobre 2022 na stade des Martyrs oyo batu ne baroya ba vivre est-ce que leader moko ya ba leader ya 5e génération a affronté stade des Martyrs ndeko pesa sous courage
na baningane musu bande kone musu pe babeta voilà et le romoko ya bien et le romo pena événement né ngwana o bato ba rosela po bato ba uta bipai dipai comprendre ba warrior ba uta ba Marlène la congolaise baza déjà ba projet bazo sala ba grâce Djonga de Paris et ba Monique Kasse Momo Kassi la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises motema batu ya muninga batu pito ya mama Amida Mwanga za Kamere et ba Arnaud Waku baza pena ko se mobiliser pena ba Dario Kimpanga ba Pablo Kitamba la patron maison Kitam service baza pena ko se mobiliser pena en considération pour que événement événement ça dit fali pour pas yemoka signer grand liboulou pour libanda wa salara et bato mona ngote wana za stade ndeza o ya marti OK abi arosala ngo arobeta ngo pe bo mona ndesko événement c'est ça l'événement que les gens ont le d'entendre l'événement de Fali Poupa le 29 octobre na stade Marti c'est ça un événement oh vraiment mututu congolais tout mona tout avec te funazal Fali déjà dans la couche tout bana ba 15 bana ba 10 bana ba 15 20 ans 25 ans 30 ans 35 ans 40 45 ans voire même 50 ans ba ozala na stade Marti ba mona sko Fali na kata stade Marti na libulu wana vous comprenez yemoko siko abetango na quartier latin so ya yemoko vous voyez un peu voilà c'est ça l'événement que nous sommes en train d'attendre. Tumba TV, petitement, tout ça qu'on s'approchait vers la fin de cette émission. Mais avant tout Kabouana, avant tout Silisa et émission O, Zakari Mwamba. Tout ça, on a rubrique, moi on a quatre chaîne Nabiso, on a quatre émission Nabiso. Tout ça, on a rubrique, moi on a PSA en combo, PSA et conseil. PSA et conseil. Vraiment, et c'est là qu'on a retourné au Kenango, on peut masolo moulaïté. Si on a tenga kombo mutu, il suffit que yo au PSA conseil. Comme là on non bon. Exactement. PSA langa fondé conseil. On le biga que bo pas esili. On le biga ABC naé esili. Ça crée mamba. Est-ce que vous après toko tanango? Voilà ça. Vous après. Zakari mamba. PSA conseil. C'est ma toute dernière question de cette émission. Européen, c'est là l'élo. Trois personnes conseillent. On a retourné. Eh, Batumbiste. Batumbiste, partout vous allez dans le monde. Partout vous allez. Europe, Afrique, Amérique. Partout vous allez. Voilà, le moment est venu où vous allez qui. PSA conseil, yango. Toyoka Zakari, ce qui a repéré ça, on conseil n'dengenini. A Tumbi, mais na souka ce qu'il faut appeler ça conseil. Zakari Mwamba. Ce qui tolobi opé ça, Denis les conseils. Conseil et Kozalani rapidement. L'homme de pétage, on a vu Nangaï. Ça dit conseil na opé ça a continué à répéter. Il y a déjà l'homme de pétage, un moto déjà. Batou bazoye déjà bon aussi à CP Batou et conseil n'angezara qui nous continue à pétage na yo continue à péter quand nous pétaka et conseil n'angwana pour les tumbistes parce que to ba golo bazali les warriors bazali les rançonnistes bazali et tout tumba pe les tumbistes pe bazali et conseil zara qui nous continue à péter na yo nous péter na yo et voilà yo CP ça Batou et voilà Batumbiste na si boyoki déjà pasteur de Nilis. En fait, ngafman na ana kachwanate ngafman na ana kachwanate. Pour ngai Brunel, je n'ai rien à voir. Mais ezara ke invité nyons tout auto ko yambaka ye. Yende mutu ana privilège wana ya pesa conseil. To bandi na pasteur de Nilis na si Batumbiste boyoki. ZM, ça nous reste deux personnes. Bazotuna kuna erozala nani deuxième erozala nani deuxième yeyo Zakari Mwamba pese langa Ferregola conseil Ferregola le padre moto ya Yambo na yebike ba gladiator ba gauloise ba otala conseil ngana pesa Ferregola lelo et na sire kende directement et comme il est pena et comme il yebike ba CG Polo ba DG Polo ba commissaire ba maître américain ba commissaire ba Tracy Eleza ba commissaire ba trésor congolo et ba bureau presque yé na si ba commissaire pena conseil oyo moni Ferrego là aux grand il y a grand maintenant c'est comme si au perdra moi qui grand na yo dans quel sens na au perdra ka ou nga ko affronter makambouté oza trop timide oza batumsu na yo ka ba benga ko oza comment dire complexé
mais ça qui complexe déjà peut-être sous façon de vivre naé et conseil européen ça yo Luka le roi de la forêt ou Ranson Fukama devant le roi de la forêt ko Fukama te ki ya soki nini te mais et ça et l'homme na cadre Luka vient au le roi de la forêt to yeba ki yo na barumba de jeunes ou yena wenge 4x4 comme na suka ya ko kabwana et lelo na wenge musique maison mère Ranson a pesa makambu lelo aux affaires rigola les padres ni kaboronina moto ya yambo tout et tout zonga na makola le roi de la forêt présenté ba excusez pas le roi de la forêt et vous allez nouveau départ pour nayo pour na carrière nayo pour na reste la carrière no itikali et c'est le mot bien o ezanga pas nayo et loko na lobby ba tso ba fandi ba comprendre loko na oloba et ça au public pour na faire rigola na pesa conseil na ko développer soutenir ko zona ko tsa ba tusu na katite mais ça faire rigola yango conseil na ngeza ke zonga na makolo le roi de la forêt mona vena wana vena yo papa zara papa aza papa biologique te mais aza papa patron na yo o ya cadre yo na entreprise na ye qui est wenge musique maison mais ba découvrir faire rigola aza vena yo kotanga ye na émission le roi de la forêt na landaki mikolo ou ça bien bon c'est bien bon mais so mona ka bitam so tangi ya li chotam so tangi ka rapport en passant vous comprenez tam so tangi no ka passant mais ya ko mona le roi de la forêt ko kende ko fanda na makolo le roi de la forêt et ça plus bénédiction sur ma casse davantage ou ko fungola reste ya carrière na yo pour makam tout marché pena à 100%. Juste conseil pour na faire rigola zonga na makola le roi de la forêt aux agrand. Tumba TV, juste conseil pour na faire rigola zonga na makola ya le roi de la forêt parce que aux agrand. Hey! Tumba TV. Tumba TV batumbiste ba lingue mission makas. Batumbiste ba lingi chaîne makas. C'est ça la force d'une émission. Naïbi qui fondé les pères à contredire ngaïté. Troisième moutou place Bozali. Troisième personne. Oh, ngana obanga. ZM. PCA conseil. Moutou souka. So PCA conseil sili ou enchaîner mbamo ma banga nao pour que ngana désannoncer émission. Zakari Mwamba PCA conseil. Sankara de Kouta. Papi Choligole Kemba. Ouais, Papi Choligole Kemba. Aïe baké. Tant qu'on les la TV. A fingara Batou. Batou a fingara. Baza ba papa ya Batou. Et baza ba yaya ya Batou. Baza ba koko ya Batou. Et ça dignité. Blo msutam sumutu moro akangela mo lo mo benantima. Pour finga père na yo finga nini ba kuta na couloir mo betam subaulu ça dit ba liba salo mabe moni yepa yo contribuer pas ni temps mona ke de jo arobik sopena na mis na arolo ba kito po tikae mais tellement tikane loko moko boya mabe vis-à-vis o yo sala na ndeko na ye to na ye moko to na mutu mo songolo pakala aro salo fo et ça concerne o pesa ye ayeba ki greco ezaka te fo le ko finga mutu pour ba mono danger pour yeba na fo finga. Vous comprenez? Et ça yangoti. Afinga ba tutu. Tout le monde tout le mois wenge musique maison mère, papi Choligole Kemba afinga. Tout le monde. À l'exception des personnes, tout le monde. Afinga mututu. ZMPC conseil. Yango c'est pour vous dire, lelo na OPC conseil. Yeba nini ozali. Yeba oyo ozali. Ko faire plaire mutute au fingela mutam susu. Oui, en sonte mutatinda que les gars na TV finga mutu songolo to mutu pakala. Yemo sala rapport faire plaire na oui, raison pas mona ke sankara finga nga mutu wana. Tam su oui raté mutatindi. Et ça concerne on peut ça yeba vie ya mulai. Vie na ba surprise. Oh nzamba bombi liboso na biso to éviter. Et c'est là to uti to ebi. Mais c'est là to okende to éviter. Quand nous tambola mo comme so fan esika mo bega ya eloko mo misiki pour aussi le pe vie si pe o kati pe vie. Ponini au finga batuma ou betam yo monique au plaire mutumo mais yana mutumo choka etika ye na moi tâche mo boy akuté na couleur ne logo mo pas sali au pe faux au père de pe vina yo et sili eza concerne au pe saé azon a giga afanda penako azapena batu ya mayele pe pembe magé yazane je ne sais pas ceux qui pena na bande de l'école vraiment tanga pena ya solo je ne pense pas sur tanga vraiment ya solo na ndimita ko se comporter blom sous bongo mais eza que moi côté niveau d'études déjà peu moins yango monique sala ke a sala wa sala rawana mais eza conseil sur on continue à faire batu bongo
Un jour, tu dois perdre ta vie comme ça. Quand tu fais un peu de boye, tu vas finir de konae. Quand tu passes au faux. Pesi li doiga ke mutu ba kufa wakufa mutu ba ke tamsu pona ba compte rendre au tamsu yo sala. Voilà pour nga conseil na yangwana. Et merci na batutu, merci na Miguel Ndenga, leader italien, pièce contre pièce sur la tête vérifié. Merci à mon sponsor officiel Papa Charles Blaise Mafuta le vendeur de Rennes. Merci à Doudou Yayour, déjà Maya Service. Merci na Papa Clément Kassambe. Papa Clément Kassambe, chef à protocole. Il y a président Denis Sassou Nguesso. Il y a Congo Brazzaville. Merci Nabatutu. Merci. Et na boss des boss, c'est Pablo Kini, dispatchante. Balobi, le seul et l'unique déclarant au Yasimbi battu à commandement 4 côtés Angola. Wana, il y a des carnets diamante, il y a des menité. Il y a des menité, cop naye, et Zamoussa naye. Déclarant au Lelo. Bato basalier confiance, bato bazo salier confiance. Au yena ilo kona yoza na posa ata 25 conteneurs, ata 1000 conteneurs. Yazawana et à Rodedanango. Vraiment Zamuto, vraiment le l'homme tasimbi bato ya commandement. Bo salier vraiment confiance. Bato tout Angola, tout bo la confiance aux Angola, aux Angi Mutu. Ya redéclaré loko na yo, tu ya rebimise loko na yo. Et le déclarant Pablo Kini, dispatchant Azawana, merci beaucoup na Pipi de Lyon. Équipe naye, merci na sénateur. Balobi sénateur. Yanzambe yo yebindeka bozo kokoche qui j'ai kitoko, merci beaucoup na Mohamed Moleka ya Motema Charité Moleka le sénateur de la ville Didi Yamba Easy Solution Digingeza le noir boss Blanchi Kiboko balobi patron ya Twin Bar boss Blanchi Kiboko na Mombele wana na dimete et sika tokenda rejoindre moi vert et sika moi champagne et sika nini. Merci beaucoup fondé les pères, merci une équipe vraiment été disponible sur compagnie derrière la caméra madame caméraman camérawoman DJ balobi caméra humaine, c'est-à-dire moi sinde muta filmer biso. Bon comprenez que non, le roi moi TV le roi moi TV Zupla vraiment. Il on a DJ, il on a vraiment merci beaucoup pour au 4e biso kitoko, merci vraiment Batutu mais les Sadiki Montréal, merci na Batutu, ben beaucoup continuer toujours qu'on s'abonner massivement. Ba autant sur na lobby ba propos autant sur on a tenir. Et sungi batu msoute, toza batu. Toza ba toi ba parfaité, mundo ka mo betara libaku et voilà quoi, merci beaucoup. Bossa la confiance na Tumba TV officiel, Brunel Boté Payeyo. Mon premier fils, déjà, première émission, il y a bandi na Tumba TV officiel. Et idéologie toujours à PCE conseil. Les tumbistes, il faut peut-être s'appeler clic na biso, les tumbistes, ça dit bateau, les tumbistes, on a pu et tout ça, groupe moi, les tumbistes, tout. On a pour ça au Tumba, faut qu'on tape un groupe, on a quoi. Vraiment, merci na tout. Et quant à moi, je dis merci. Bénédicte Anunga, la préférée du maréchal. Bénédicte Anunga, maman na prince, na héritier Goga, El Diablo. Toto ya tembe vraiment MD yoyebi dans la carte studio MD malgré to défi studio ba biso to studio te to défi studio ba MD DJ permettre ta sur to défi studio non seulement to défi studio mais DJ lisusu a filmer biso non vraiment que ça l'ira bien quoi vraiment merci beaucoup pour ça la confiance na MD vous avez pour ça clé pour ça il va production ba ça dit ba couvrir pe na production na yo et bobengaka MD na DJ. Vraiment, merci beaucoup. Quant à moi, je dis merci à cette maison, maison MD. Vraiment, maison MD, on a besoin de clip, on a besoin de studio. Donc, vraiment, Makambutu est allé sur le plan réalisation. Beau contacter maison MD. Donc, beau contacter maison MD. Nako boka boka batuma mingité mais j'ai une personne o ngana kolobela kaka lelo o ngana tangaka kombo nae na sir papa na Leli ton fils Brunel à Leli talaka na TV Mabu na Leli patron Kitambala maison Kitams patron Kitambala na Leli place aux alliés vraiment Salara moi. Vraiment, je dis merci à vous. Merci à toute l'équipe technique. Et là, je vois derrière la caméra, Namoni, une caméra humaine vraiment très excellente. DJ, elle s'appelle DJ. Hein? DJ, na PC vraiment merci. Na nyon sondenge a sali pour une émission au Ezala Kitoko. Na PC Mbote na fondé les pères. Na PC merci. Na PC merci na les noirs. Na PC merci na bande kunyon au Bazala qui au Bateni biso compagnie. Na PC bino merci. Mon numéro c'est le plus 243 97 92 777 01. Le plus 243 97 92 777 01. Ça c'est mon numéro WhatsApp. Bengangayi to sola makamboze belev mabawario bagoloa bino nyos tout vraiment bo benganga numéro nanga wana bat nyos oyo balingi Tumba TV. Mon numéro c'est ça. La pesi bino merci et je me lève déjà pour vous dire bye ciao tout mon ami toko.
Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince.